respect za bombo te so mta déconner na déconner mais na fandi bona cause na problème à mutu poani pour na ozwani elo te si la mise en jour hein ah te ko tsanga na piste voilà te pardon là non e mablo na yemba blo abatu te moni na via eza normal mutu musu boko yoka na musu pe boko yoka te ata na lobi ke nga na luka rankine te yeba ke rankine oyela o so peut-être na solisa nga mutu ana te c'est mieux to beta masolo na ete o bien ata ti to finga ata mutu monte ba lexela ke mbongo na compte na ya pona ko finga jour ba obandango na koma pe finga sous makasi mais du moins na respect ya ba artiste nyonso ya Congo na ba chroniqueur ba chroniqueuse nyonso mais eza ko exclure te ke soko manquer nga respect ke na o manquer ote asa l'album na esimba kitoko esimba te kitoko esa la boy nga etali ngaiti parce que tango asa ba succès na akotsa mbongo pona famille na ye akotsa mbongo pona famille de plikte so pe simbi te azampia ka pona ngati azampia ka pona famille na ye di idem aussi moi so na sa album na nge simbi te pia ka yanga so ke simbi richesse yanga donc mutu na muta s'occuper na makambu na yi. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. De vous présenter cette très belle émission. Est-ce que vous aimez tant? Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, même vos postes de télévision en train de. Je dis un grand bonjour à ces pourquoi pas. Dieu merci Nomassi, Dieu merci Nomas depuis la régie, ainsi qu'à José Nondomé l'esprit, à William Mouchen de Code Mondial. Pourquoi pas dire un grand bonjour à Jean-Olivier Lange, je ne peux pas t'oublier, et à Yannick Bokungu, ainsi qu'à toute ma famille, à la famille Mvoulou. Bisous à vous. Là aujourd'hui, comme d'habitude, je vous amène deux invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec Pomba Nuance de Plic. Donc, avec lui, on va développer de tout sauf de rien. Tout bêta ma solo, il y a orchestre, tout bêta ma solo, stabilité, tout bêta ma solo, il y a pourquoi pas, et pourquoi pas qu'on taper du solo, il y a la musique congolaise parce que il est musicien congolais. Voilà, Dieu merci pendant des gens teke. Bonjour Pomba. Ouais, bonjour. Santé ça va? Ouais, santé ça va. Sans stabilité. Ouais, stabilité ça bien. Tout travail toujours tout en studio, toujours travailler. Nasi Moussala comme vraiment vers la fin. Donc Nzamba Sali. Moussali Belé, c'est Salamé comme que vers la fin. Donc 2020, bah tu vas vraiment l'album Stabilité. Mais avant Wana, to bimisa avant goût Stabilité. Et bima le 8 il y a mois prochain quoi. Voilà. Novembre déjà tous avant. Voilà. Déjà combien de titres déjà? Stabilité et surtout à Bizet vous avez 17 titres. Kebo va ça ou 32. Biso ça 17 avant Gouana isa générique koza rumba ou générique na rumba moko voilà titre non isa titre hors série ouais. Voilà ça c'est bien to betana moi di solo ke Pomba oza na studio et puis ça fait tout mina Weranson est-ce que réellement ouais c'est vrai on a qui n'a contacté vieux voilà ça qui peut contact sepelaki maintenant tu es invité faut toujours attendre tant de comme ce qu'on pananga maintenant faut nous attendre nga ya okotela ce qu'on vieux pour to yemba na biso ben roi makoko voilà il a que trop hein c'est un roi makoko de la part de Pomba Nuance, je vous salue déjà donc yuma roi makoko babi ala muswahili moko très très silencieux mais il makamune lobaka quoi voilà effectivement on fait bosana ferigula et sukaboni bon normalement les padres azana on a poto ça la pe ba azana studio au travailler tous ils ont kin quoi donc batu baza pe belé ba mirage bazali moi mikolo batu bazana na ba préparation pe ya album donc to ko tenir bango rigueur te tous il attend ya mutu na mutu c'est comme dispo après to toquer porte merci na vient so JDT Mulopwe il est déjà c'est à participer qui voilà quoi donc ma ça pe mirage to anda ozele fois ya kin au moment to solo ka senga fois kitakin to ozela ya kin donc to ta la disponibilité ya mutu nyos to ko brusquer batute quoi voilà depuis Pomba Nuance c'est ça le boni ROK
papa non Wiranson on voit que toujours la fleur. Ouais, et ça l'a très très bien parce qu'il a produit rien. Voilà, en tout cas, ils ont motivé aussi que dans quatre albums, faut na travailler ma casse pour na ba fleur au bois que langa et que na en 20 quoi. Voilà. Bien. Voilà, je salue déjà Jean-Louis de Londres, pourquoi pas Willy Motion, le Code mondial, José Nondo, ensuite à tout le monde qui nous suit depuis Paris. Voilà, pour ma nuance, regarde nous les ala nini, regarde moi Rosaki Nango, et Rosana Wenge musique à maison, mais le mot ça vraiment pas. Ben, voilà, c'est tout long à biso déjà, mais. Pas tout yoka. Oh, le bandit. Pas te déranger, oh, pour bosser na raté. Bon, au limbi ça nous bosser na moto. T'es ici na bossa na nyonso na bossa là déjà. Na bossa là déjà. Ben, nando matin sous podium té. Voilà. Et ça qui une occasion ni baba si son dara matin. Non, t'es là non kaka moi makambo, moi balukuta mo ga ezara, ou na ndenge ya wenge quoi, mais c'est les cas nango. Voilà quoi. Donc relation ni notika nango na bandeko na yo été watana. Bah, mutu sala musala na tout va très très bien. Bah tout va évoluer bien. Hein? Non. Mais le bana. Faut tout ça bien senga ka teka soto komani ndeto mutu msoko da pe bo. Oui, bah état de santé na ebo mona na chaque jour mais au moins à bonjour à bien toi na correspondance na batu. Donc ko ba santé les son abikasi ko no yeba on yeba. Par exemple un problème té na pesi ba courage ebele na album ou ça la ni ange ni démon voilà bah courage ebele puis album Simba et ça la fierté à République démocratique du Congo quoi voilà. Ouais nga zaka nazana mabete du moins ce qui ndo bungi awana nga pe na bungi voilà so pe no tenga minga pe na tenga mais ni na fandi bona ko na problème à motu poani pour nos joindre et l'autre. Après bandi mama ninga mususu bandi ngono bozali na wenye musique à maison. Ouais poani ti. Na uka. Cible mise en jour. Hein? Ah, tu écoutes la piste, voilà, pardon. La piste, on a tenu tout la déplique. Ouais, na yoka. Kata moi, elo mo boya cible. Na yombi na yoka ngo. Donc, ya no importante na yemba na yoka ngo. Na ba piste wana. La cible mise en jour, titani yo retenu. Album est belé, nga ba piste côté ngo. Nga nazolo, nga menga na poser ba. Mais ce côté ngo me manga wana, en tout cas, te pardonne, c'est na pardon pina. Bien na batunios tout. Pour na nini ka e komi mamba Fabregas au série. Non. Côté ngo ni na Fabregas. Mais un problème na été, na problème té. Toi un problème té. On a problème ni na Fabregas. Tout ça un problème té. Toi un problème. Songa derrière lui toi un problème té. La narabandi ba ningo ko la narape. Est-ce qu'il faut kaka? Non, na lobby. Non, album est à cible face au maître. Voilà, naïbi album. Face au maître et l'on a déjà face au maître et un album a PC ba musicien il y a déjà merci. On a dans l'on face au cible nini. Voilà, na mona ki ba générique et bimaki na nzembo et pas bimaki. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon. C'est pas une question. Là, non, il m'a blou, na yemba blou aba tout yanga mais du moins artiste au Samsala na bien. Samsala na bien ndenge Congo et Sengaka. On a prompté na Fabradi amo ya courage ya bien oui ça Fabradi. Bonne chance na album. Comme on a album cible à Fabregas voilà. Bien. La paix plus puissante que la guerre, hein? Benakoni, attitude de mon père, on y est qu'on a Fabregas abimisi, Benakoni. La paix plus puissante que la guerre. Merci beaucoup. Merci. Et ça, le bon. Et ça va bien. Qui est dans la musique congolaise? Et ça va bien. Ça, c'est bien. Depuis que pour Manios, pour nous, ça la promotion, bah, chant, on trop dit. L'art, bon. Ouais. Producteur, bon, on est à mois demi, mais avec l'État, sur la bon et belé, non, sa promotion ma casse. Mais aussi la promotion, tu n'as les enfants, ils ont un téléphone, ils ont eu qui ont une journée hymne national. Voilà, donc, so déjà, il y a bien parmi
bato belé yo et bien c'est déjà bon. Ça biso bien peut-être bato pe bota biso soupe ba ye bien ngo. Mais pour na mamba promo ya makambo pena bato ba sala ba remarque pour nango. Donc to sala tout bongisa côté wana quoi. Et ça la biso bien. Merci Ndombassi. Tous un adopté pour ma nuance, tous évoluer toujours. Pour ma nuance, pour Nanini. Olongola Blana, l'orchestre. C'est balongola mutute na orchestre. Nga peto na longa wenge musique maison mais balongola ngati. Tu fabriques za benga so za discipliné bako longola. Ba mutamtana ndenge na yenga na orchestre na longola mutute quoi. Bato. Est-ce quoi longo? Tu na tuka ba raison na yemo mto yeba nga na yebi na mambo na. Habité. Problème telo monté. On a vu non pena mosaka. Un problème moi na vie na biso. Problème nga na habité. Nga pena ba bo sauter nga ba côté ba ya ba polémique ma mututu là. Donc il y a polémique. Non la ligne nga sauter soki mutu mo boy moni na vie eza normal mutu musu boko yoka na musu pe boko yoka tu ata na lobi ke nga na luka ranking te yeba ke ranking oyela o eza ndenge nzamba sala mokili ko soit nezali makambo tu eza mais dis-moi moni eloko ya bien au faut peut-être ba mission ya Congo ba adopter so peut-être na solliciter nga mutu wana te c'est mieux to beta masolo na été c'est mieux na lobalanga makambo na été obiso na fingi mutu te ngapi ba finga ngate obisinga kali kamwa mutu na biso te en tout cas nga lingi na ngati eza plus mieux quoi que to ya ka to ya relaxa ba ranking na biso na liboso ya caméra bato ba biso ba ka na besoin to ya oyebisa bango ke na osala musique boye photo longola concept wana quoi ya hernion surtout ya na TV ko clasher sur baninga quoi nga na lingi na ngati so na yoka na ngana na mutu moko boye te na pe na posa bato ba ye bango te na posa ba ye bango te na posa ka na ye na TV pona lobela makamnanga voilà. Depuis que peut-être moi mon parcours non au banda wapi depuis que banda wapi et puis à comment la musique à maison et puis à comment parcours nanga na banda pas vile sur labyrinthe enzo na nini na matonge après matonge na beti pas tontolai na yolo après yolo moi orchestre pe ka ba mike to zana ba télé pe na ba academia moi orchestre belé à télé kunyanga na ba academia après na oya moi tour mon quartier latin après na yokota wenge musique à maison mère donc bref parcours et ça ka bon quoi voilà so lelo na yebani ya grâce à le roi de la forêt mukil mombe yebi place na se retrouva ils en a wenge musique à maison mère pour na mta nuance voilà nuance Jerabotama te lokola moto nyonso paipai apasuka na liki lokola loiseau yango amesana te ye kotambola na mabele ngoya tango nzamba silisaka kosala ye banjelu bayembaka osana Gloria Gloria Gloria. Voilà. Depuis que apparemment trouvé Penawera parce que aux agnes pour sa featuring ou quelconque. Jamais. Là, na tsambu sa vie na hypocrisie pour na que nous intérêt mon boy. Voilà, na bakanda na vida nango. Voilà par après. Kasi parce que tombu so mutalonga longa na bakanda so na mutu mo longo que c'est pour alonga na sentiment. Voilà après ba Nicolas okende. Éviter nango. Aza vie na biso ya vie wa sala biso ke tozala lelo ba déplique mambo tout là malgré ba problème ko za me bola mo pe leki belé voilà donc tout za ande to sa télé quand na ba mabe makambo tout là voilà depuis que tomoni Koffi Olomide aki na poto a tourné mission na Karine Mukonzi biso surtout yebi chroniqueuse, yabeuse, chroniqueuse, à Sarah Maram, na ebiso monto ebi mam na so mam ne évolue à cracher peu ba bêtise sur Koffi Olomide mais le Koffi Olomide a lobby que à
comme producteur na manager na donc il monte comme douze mais tout le monde va nous béni ba siliki ba kisinjora ba manike ba tebe ba bikwata ko exabiso ba fana faya ya Koffi Olomide. Par rapport à toi tu peux dire quoi? On a vu Koffi Olomide a papa mo très intelligent. Voilà. Ce qu'on ça les camomos c'est que yemo ka yebi quoi. On a conscient na mambo ça et puis na mukili batu bako ko en vouloir mutu ba sentiment na été trop makambo ya lingi na désolé. Voilà donc bonne chance na makambo c'est la Karine Mokonzi. Voilà. L'important yango quoi. Voilà. Qui m'est vraiment comme na paix. Non, voilà. Oh bien. Ata tito fingara ata mutu monte ba lexelaki mbongo na compte na ya pona ko finga juba obandango na koma pe finga sous makasi mais dis-moi na respect ya ba artiste nyonso ya Congo na ba chroniqueur ba chroniqueuse nyonso mais eza ko exclure te que soko manquer nga respect que na manquer ote parce que meki ka ko manquer nga respect na manquer 10 000 fois plus que ça quoi donc na respect ya batu nyonso mais soki kaka on profiter na respect nanga wana oser na manquer au mabe na manquer au pena respect on dimati mais du moins on tu faut garder bande na e moi yango na obi na adopter boy moto ape abungi so zongeli so ba system yo linga to ko maka kuna te mikolo nano na limité limité na lobi bien respect za bo mbute quoi. Respect ça beaucoup mbouté somme ta déconner non déconner voilà non déconner mais du moins nazali sous na besoin té n'est que ça les missions pour na clasher sur artiste mokobo à ça l'album na e simba kitoko e simba té kitoko et ça la boy nga etali ngaiti parce que tant ça ba succès na kota mbongo pour na famille na akota mbongo pour na famille de plicté so pe simbité azampia ka pour na ngati azampia ka pour na famille na di idem aussi moi so na ça album na nge simbité pia ka yanga so ke simbi richesse yanga donc mutu na muta s'occuper na makambu na yi ya important yango na mutu na mutu azota ya ko s'occuper na makambu ne po neto za mutu mo alesa muninga zati ko muta s'occuper na makambu na pour ma nuance aux nous liste comme on le dit ou vraiment nous les monde on est lito et nous les ningi ba musique congolaise na biso évoluer boni non maman ninga pe oyo ka pe album ba ninga et ça évolue très bien na zo beta ma na bet la inos bi ma beaucoup belé maître Gims marqué ba événement où marqué nga na to lo bat to surtout to lo ba vérité mikolo eza bango mbala maître Gims abeti Stade de France inos bi abimisi chip na ezo bi na partout dans le monde voilà et puis tout ça sont ba complexité qui otala Davido Whisky de Mamambo tout parce que so Davido l'équipe artiste congolais a kebeta Stade de France le quoi maître Gims et tout ndapé bongo voilà donc le quoi bandeko wana baza ba congolais le quoi nga naza fier na drapeau na biso quoi voilà lelo sikotoko lobake musique à Congo eza mystique ba congolais baza mystique en Afrique mutu moko te aleki congolais na musique to buka na kutu te to tika ba distraction na nyonso ya pamba mutu moko te nation moko te eleki ba congolais na musique voilà Fally Ipupa to englober bato nyonso to ngas ko exceptionné Fally na lobi boy l'international qui n'a pas non pardon na tie ba congolais nyonso na sac moko naza ko intervenir drapeau ya mboka na intena intervenir pour na ba individu parce que son obi le na comme si Fally Ipupa peut-être faire égale à quoi c'est la pété son a comme si faire égale peut-être le roi de la forêt pas quoi c'est pété son a comme si papa chéri au moins politique il y a bien et ça ni toi englober kaka artiste na soutien mon sac moko to défendre kaka drapeau il y a biso parce que si on a défendre le drapeau à Congo c'est que na ça quoi défendre artiste tout ngezala ce que le ben non mom ke Fally Ipupa non bito sa pub na yeme ko le baka non ko le ngwana non Fally Ipupa s'il te plaît na longole ndeti ndeni ngoli olobela non yepe na ndule abia obeta abeta ndule très bien à la fierté à musique congolaise comme contrôleur kitoko et c'est belé
Bambanga ya kolianga bambanga. Bambanga ya kolianga bambanga. Voilà quoi. Voilà. Voilà. Ce qui est le fali pour pas bien produire yo. Ba question nanga saloni de plique. Pour nini? Pour ni ba invité nanga pardon. Ba invité nanga dire merci nga pour me inviter. Ba question nanga dire ça la ka ba invité na biso na ko kasute. Bana to bandi no to betata sur la stabilité té. Mais non, betali sur la stabilité na bande na stabilité non. Voilà mais à produire yo fali pour pas produire lelo. Maison ya production yango ne mteluka artiste. Donc question na faut luka OK tout na F victime est-ce que beaucoup qui produire des pliques? D'accord. Non, faut tout ça. Il que oui, OK. Non. Bien soki. Adjectif à négativité de Gisana. Donc soki il faut foncer yesu ka. Voilà, soki de obida soki. Donc soki ekozala ou comme ekokipe kozala ti. Donc d'où eko revenir na maison ya production ya fali poupa soki bango batali ba critères ya ba artiste bango bazana ngo besoin soki déplique na kati nga naza kaka musicien musala nga koyemba so maison ya production ya olukanga non boya te siko question na ndefe zonga siko na maison ya production est-ce que vous êtes capable na ba critères bomoni pour produire des pliques ce qui est bien bah oui ce qui notre coquille qu'on produit ce qui est bien non na ba qualité na biso azo remplir ba qualité na biso te point barre pour banga pena piste ya kokota lisusu na ba polémique na lingi lisusu te na boyi. C'est depuis pour maniance depuis que ce qui les lots depuis kazati c'est pas mon souhait kufa ou quoi na linga ko d'ailleurs trop et dans lingati aux alati les lots non puis eza maambwela ba nyonso depuis kazati le lot na Congo et là on est depuis que ba kenga na tike pini loko wana to fama depuis ba te en tout cas depuis kasaki pina ndule na kata mboka wa tiki boru bon non tika ka musique parce que bato babinga musique nga vie privée nanga nalingati nazala na bakar normal nazala na lupango moko normal bato bamona kaka l'art pour bato baotikala jamais kotanga makambo na mosu bandotalaka musique nanga donc ya important on otikela bato na mokili ezaka musique nanga nde bato bandokanisanga nango trop voilà. Et ça bino comment production na poto za racheter bino banduliste on dit mon Pierre Kotikoto na kota mpanza ba Europe et comme une mois dur et ça le boni ben ngala osenga kaka mais il faut ezonga parce que yeah moni poto et ça la biso bien parce que na relater ka lo mo que non na Congo na biso ba artiste ba na valeur te kin na valeur te na Congo bakosa na bango te ke concert moko boye na Kisasa ebetamaka bato ba futi mbongo te population eza na mwa galère comprendre que so tshema na concert moi 100 nyoso mona ko $100 eza ba lukuta ba mensonge au fanda na Congo yebit a mutu mo afandi pe na boya zwi sana yake ake futa na concert mo boye ya ba mensonge ya lukuta comprendre d'où il faut ba concert raison na poto pour ngape na moni lo mote ba mission ba sala oyo elezaka bato rien parce que so babi bo betaka ba mission mais ba joueur ba to beta match mo entraînement na mo bato nyonso bazui ba ke soutenir bango to ba olata na ba Vares na États-Unis izala ya ba India Brésil izara ya ba India mais lelo ba boto la bango mbuka na bango pour na distraction musique babi bino mo ba distraire boyo distraire bango c'est un mensonge tu vois ya mbondalo miste nga ba kombote pardon nga ba kombote nga na défendre ka bakande vérité nga ko sa culture bobu kana te culture est très très important na Kenya na Côte d'Ivoire ba yebi politique congolaise te mais ba yebi musique congolaise donc d'où un Ivoirien a yebi Congo pour la musique donc culture est très très important pour na mboka est très très important pour ceux qui lelo obi que musique est sans frontières ata ba combattant ceux qui ba ke ba marche souka non faut ba sani faut ba yemba rabiso musique et à sans frontières
Il faut comprendre parce que c'est biblique où tu vas bien se coller comme le yembe ko tika la pour nous sanjo la nzambe. Oh, nommé président de la République, il faut ayemba. Donc musique est très très important. Nandimité mutoko kende o bandi ko sala pendant une année. O kitisata tension té la musique. On comprend donc c'est très très important à tatina santé à mutu. Même art grammatique au bande qu'on a biso basala yango pe eza art. Obi ko seke sala pe bien na nzoto. Wa soso pexi batu ba seka. Na habité. On comprend donc culture est très batwa bosanati. Culture est très très important. Et puis mutu moko tende to fana na Congo awa bit na eza ke Congo e bongate te. So Congo est bongi depuis pas aux ala bien parce que moi mbongi et comme appelle collègue na ba sokoda normal moi te bato pota na ko soa na ba sokoda po mbongo ezate so monika moi non ils ont intégré te ezate moi 10 000 mo be koti kuna il faut ba soa na ba bunda po mbongo ya te na mboka alors il faut bison tout tous on a besoin mbongo mboka est circuler parce que ce ko pekisi musique par exemple les biso to kenda sous pototé kaso obomeli pe ba musicien au po biso to recruta copt to futa ba ondeni so to bita ba concert ba pototé po kunande la rekotaka donc bozo bo kotsa pe sous chômage na Congo on comprend voilà il est important par après les vrais combats de tipo nanga eza pena photo fanda so ki to ko mobeta na biso yango mindele ba kipa na ba biso te aya bakuti congolais na congolais ba obunda ba ki bongsa makam na ba soki vraiment litango ezaka bien pona ba rwandais nga posa na ngezaka okutani na rwandais obambi bal comme ça tongo buka rwandais mino omoni ba nani ba terroriste ba bit sango zani ko attaquer kaka européen tongo ba yaka basalani babuka na ate lati bombe bango nde bana mo ya patrie na bango na religion na bango alati bombe yebo yamani boum kato mona on pe bongo pa ba congolais mutu mo alati pe bombe ke yamba ata premier ministre mo Rwanda ba bombarder bango mbale nde olakisa ki to na mora mboka olati pe na ba bombe ngai pe na lelo na ambassadeur ya Rwanda to bomana ba bombe pe no kotika na ambassade ya Rwanda o éclater to comprendre que l'élite pena ils ont kende kitoko mais est-ce que muto osala ngala ta ba bomba kota na te faut biso nde soto na poso beta ba Rwanda faut biso na biso esa ngo lote faut beta na ndena ba Rwanda ba ko sala ngo na ko sala ngoko na ko sala ngo to kutena Rwanda munduki lelo baba kota sida votre bomba bande on a biso congolais ni si bomoni o bomé sud-africain moko po babomi banane bande on a biso alors o le cano peut-être na garde du nord kuteno na sud-africain bo pese pembo ça va mon frère bo le quitter chuba yende to comprendre maintenant on mona ndeko no congolais leki olandi po betaye o sa no eloti ça li rien surtout toi na posa ya mboka pene bonga to attaquer bateau il faut to attaquer parce que so take no we ranson no sali ria mutamboka no ta mbila ya ba santi bino bango na bango nane o nationalité ni congolais o nini pour tout défendre mboka bien faut tout lakisaki tout ça pena na besoin que Rwanda yoka parce que so président Félix Akebo attaquer président Rwanda Akebo sali na bino elote est-ce que vous comprenez la nuance en président Félix congolais ayebo attaquer mais au Rwanda il faut y peine tant ya Rwanda nazo kita boyedi peine na aéroport et yo il faut tika ko occuper mboka na biso c'est important ils ont ngwana encore voilà que soué nangiza au kabola mawana eza mawati ce sont des choses qui arrivent parce que bino ça fait bosser en orchestre nande ko inviso maestro Fabregas parce que ba musicien presque tout ba longwe na groupe nae un mot fort pour lui par s'il te plaît si il y a pas de problème ko ba kaka tozonga kaka kuna ngana lobi bien ngai makambo batu etali na ngati mais c'est ton frère s'il te plaît pardon émission na boyite za nango ya yo est-ce que surtout na question on appelle ba mise ba longwa muskado batu ba longwa combien chez biso belé na mona question on a pas ya mutu te donc na pena désolé quoi
pour nous répondre des questions. Nga pe ba mise ba longo ebele na mona côté moko te ba yoloba. Il déplique ba mise ba longo ebele moko ta kuma liboma. To to na danseuse na biso kuma liboma longo pa biso apa ko mi liboma. Ya ba question pour tout na ba leader mususu. Mais ndenge ce que danseuse a déplique comme liboma bongo olobi ndeni. Kanga kaka ba question na bango yela kanga nga na boyi na koloba ba kombo ya batu te batu bazotala nga ngi na ngai te po ata na lobi yango siko ekosala nini ekosala Fabrigas soyez qui dans et consoler déjà mon frère de Plic a déjà dit quelque chose. non wana etali ngai te ngai nayebi mambo wana te balongwa pa na nga mutu moko ta consolanga mutu moko ta benga na téléphone mutu moko ta consolanga mutu benga na téléphone te donc nga na boyi koloba makambo ya batu naza clair na bo pena koloba makambo ya batu ezala bien ezala mabe etali ngai te ezaka pona yete pona ba musicien nyonso regarder mande ko manquer pona mona na ngata à part ve na biso papa chéri mutalobela mambo de plique na TV les padres alobela mambo de plique na TV nani les padres les rois de la forêt alobela makambo de plique na TV à part wana na mona kalisusu te merci na master nanga Eclipse Mososo bengisenga pona yemba na album na bango na suki wana poni yo lingi na batu balobelela nga te fonga lobelela bango pourquoi de recevoir na musique congolaise flèche aller faut toujours accompagner la flèche à retour on comprend ya quoi moi na mobo ya muke to pesa exemple moko mwana mwa dimi aza biso mbalete yo ogangela mwana mingi ngana ela mwana babombo mwana olanda nani bonjour c'est normal donc muto apesa nga babombo na olanda e apesa nga bombo te na complexe wana te ya olanda e naza véridique bao ekoswa bango eswa bango naza lisusu na tante ya kolobelela bakomba ba musicien ni na mabe ni na malamu donc ni na mabe ni na malamu nga etalinga te ouais ni na mabe parce que surtout fandika to bandi émission to lobela ka pour voir boke bola sko titre kuna déplique à lobaki que Fabrigas il faut akufa comprendre batu bakomi ko ina depuis mutu mso akoza akutu a koti kutata na émission te na contenu émission te a tigelo déjà message à mabe vous comprendre donc bo sunga biso ezala bien to lingaka to tonga ngolo banomamba batu depuis ma carrière nous a combien d'albums na moko on est deuxième nanga yango les exercice ama titre longue là qui encore ouverture voilà on se fait stabilité nanga hymne national ouais en tout cas ça nzembo pena batu nyonso ba sepela nango côté tout na kenos Betchango, en tout cas merci beaucoup côté tout kenos do Betchango batu ba alingango trop donc gloire à Dieu yango tolinga na album auto sala ba hymne national les belé pour la stabilité bon la musique est changé dans côté mais ça ka auto beta quand même échange moko na ba artiste ndé elo fo bazela boule ce que depuis quand même manage d'été mulupu ndo kansanse mo ko zandeni voilà ce que fo bato bazela ndé ba yoka depuis ka yembina vene JDT mulupu ba yembi ndenge nini depuis ka yembi de la forêt ba yembi ndenge nini depuis ka yembi na les padres ba yembi ndenge nini depuis ka yembi na mirage ba yembi ndenge nini après ba surprise pe ezali quoi voilà pour ça feature na Fali Poupa na Fabrigas Maestro cela n'empêche pas à comprendre pena siko bon choix mutu pa est-ce que yo ko look ki fana to nangana za nzembo ati ayo nalingaka Fali nalingaka Fabrigas nalingaka Wera ozo rode kaka yo baki que ça en relation bien na batu nyonso mais il y a deux personnes sont na tout non on dirait est-ce que na ba émission na bango pe batanga pe ko na poser question ya mutu nyonso non c'est la kaso tina ta lien d'accord tina Fabrigas ozaka na Kinshasa je vais aller tourner pour na nini kaka photo zonga ko na yebi pour nini ozolo babongo na yebi
olingi o activer loko mo boye pousser nga na loba mais okozwanga te na piège wana otala biso na kokota na piège na ete nga pe na makambo bato bobosa na nga bolongola nga na koloba te donc nasalaka ndule ka nde naosala na nga boye eza nango bien essentiel tozovivre moi moki ya kolia tolie so mpe eza te tofandi na biso mais du moins bato bazelaka ya musique nga nalingi so koblesse bato te na média quoi mposa nanga mpe nango na blessé bato te na média voilà baquestion piège en tout cas naa nango mpe na maye mais namoni tolingi na mpe sauter héritière era clashaka bêtise sur Fergo sur papa na bino wenge musique à maison mais Weranson et ça la yo moni ba question na bino ka bongo mais biso toyebi que non alobela en fait ils a comment que vraiment respecter mais moi le babilo mo ba réalité ya bilo mo le cap na wenge pena au de plus qui yo ko bimisa ngote erobi ki oza bilo musu se blessa yo yango longwela wenge musique à maison mais obo bimisa ngo boyo ko étaler na télévision mais héritier watana balobane ba vérité aussi ko non te lukaka pe ezala problème eza wana yo mpe fo sambela nzambe nga mpe nasambela nzambe entre Weranson na héritier pe ezala toluka mpe na pe ezala regola comme aza vie no pe veno o lingaka mingi oluka bosani featuring fait regola pe na Weranson apparemment il y a pas la paix ces derniers temps est-ce que tu peux okuvandi ça peut vie na yo moi moke pa beta monda bakolo pe babinaka est-ce que okuvandi ça peut que ba vie na trouver paix na vie na biso ya ngaba oyebi mutu aza na ba problème personnel aza na ba raison personnel ou peut-être nga pe na kokoma na capacité te ya koloba na yango on comprend si oyebi ke non les padres aza responsable aza mokolo le roi d'affaires aza responsable aza mokolo non totika ta na temps quoi mais du moins quand na oyo biso tosambela nga na yo toluka pe ezala toujours toluka te to activaka moto epela na kati ya Congo comprendre parce que so tali le roi de la forêt ana bana na ye ana balar na ye oyepe koto pa les padres ana bana ne atana bambongo na ye bamakambo aza stable aza bien le roi de la forêt pas stable aza bien donc toluka kande pe ezala nango point barre mabanga digestine esi na stabilité to bato oyemba déjà bazali digestine bato bamoni bako koya na bango baya na bango non tout ça na biso ka musique pour tout sepesa ba congolais ou bana pour ça okota stabilité ba bingiso na 00243 89 18 71 932 wana oza biso kala mingte non 00243 89 18 71 932 toza na Luanda kala mingte pour le clip ya stabilité donc de 8 ans tout ça avant goût stabilité après donc on a Luanda pour notre tournage à la clip après décembre on a Kinshasa pour notre profond qui peut Chine ba clip nous sommes ça la Chine après on a ce que tout le stratégie à qui a comme ça album nous ça la conférence de presse parce qu'on a la fin que question Elinga juste dans moto pas nous ça la conférence de presse oui ba rapper ba du fona oui ba rapper ba tant bengsi bato libosone la réalité mais tout ça nga kutati na bengsa bengsa bino boetan na libéré te ka bino bato bochuba nga sumbeli ko libérer nga na yebi ke ba libératé non nga na kina ba conférence de presse belé to libérer te mais juste jiezala moi lipa to fanda na Congo ti ngoko sanga congolais oye pena bona pesoka agi obimi libanda okatanga mabe na obika te ozenganga do iloko ya bengsela biso tia fandisa biso loba pona jiwa ya kopalo ayebi congolais te yango wana force ona na la fona la tango ya ata mo munzeta bato kutu bapesa ba munzeta na babombi akati ye kana munzeta na pesaki ngape na omoni parmi ba musiciens balobaka vérité na ba interview neti mususu akosa biso ke na ko libérer bino ba 500 nzoka eza buzoba ozo kosa bato po eza TV
Na TV, il faut savoir dire la vérité. Mais bien que balobi toute vérité n'est pas bonne à dire, mais au moins ba o eza bien ya ko relater les bateaux. Faut qu'on relate un peu aux à l'aise na po na yo. Comprendre? Voilà. Bien depuis vos maniances, puis ça Mais trop bomi singa. Pesi viens na Blanchard Kabanga bambote belé Leni Bidens le PDG na peso bambote belé na pesi Sibo Sadilo bambote na e Paulo Dotu tous santos bambote belé viens na biso Ben Willy les Gabonais na peso bambote viens na Paulo Monga na pesi bambote belé Amigo Ngombo mokonzi à cette commune Rigoba tout garçon moko très très intelligent rumba na bango zoya ya yena à Lubostar Aris Nsambo les suprêmes petit nanga Andy Mackenzie wa petit nanga faut comprendre tu vas petit comprendre donc na petit nanga merveille qui casse milliers de terrain milliers de terrain il y a équipe nationale 6000 milliers de terrain équipe nationale à 6000 milliers de terrain il y a Vita club petit nanga là ta dorsar 8 quoi wa na baba petit robita na ba balé naza fier na pesi le mons Merlet Tanjigora nous avons étranger boy tali profil nous avons que pomba nuance na profil air nuance na zana pesi fodé doré bambote be na pesi chancel mbemba des midi bambote ebele na pesi Luindama monstre Luindama sobeta Ligue des champions nous comprenons que au moins que congolais mon mbapa poussi ballon liboso mais à retenir nos allants non côté donc na pesi bambote bele wana pena bala baibanga auto za R2 na téléphone pour ngezate ko jomo to solo raté yomo bandi ko bouakele sans kutu bokutana boyebanité et puis na pesi kabongo kasongo enfin beni et puis jogo na biso voilà quoi junior baometo bambote bele do baleki tellement belé comme alliance qui tellement est belé alors faut toi qu'à censé au chiter donc au boyemba battu tout bois capé batute au yebité mais so yemba ta Jeff njadi tata tom so lu ko na mona société ba nesto mais yote so sollicité ngate sege makila la ngana esimbité et fona la complexe wana so Jeff njadi les têtes à lobby biso tumbango neti mikolo na mona vena bi abedashu na moni masala ngamo ba sa nzembo azobwaka beda suza ndoki te na ndimi te bayebani ozanchor boyebani na mutu yo bandi obakpeta oyana wana cede ale ta ba bengano na porte okosela beda shwa batu makambo ngana na makambo wana te il faut to kutana nde to sali deal na biso ina izate na yebi mutu te ngamoka na balo yenge kaka na fandi boye po mutu musoko bwake pa silike obwake pe boya bi o mendeni ozobwaka ngakubwaka ngati en tout cas on faut donc ça concerne à porte pour le koso et si là et puis ba musicien mise en garde na op Sabino pardon ba musicien au Congo baza le koso mingi pour azanga le koso azati so za le koso nanga ko na kati so za le koso te tika ko yemba batu tika ko bwaka batu tondi makoza le koso te ya na biso moko ala na Nantes wana abetaki match ya amical na sepelene makasi nalinga football tellement trop mise en garde ezate noka batutanga ko ipo babeba kaso bakomi na kisasa we babebela ndeni musicien na kimatolo ne na kimoyibi amemele wi basi akotisele basi po yazwa matolo a vivre botika équipe nationale bokanga bandoki musute bandoki ali boso no équipe nationale eza ba musicien misa bongo makomo kala ya ba joueur ko memela ba joueur basi ale tango akozwazwa basi wana bale komi ko kita en tout cas coach sévère na makambo wana parce que tout le monde pena football ya Congo na tala ki match contre Côte d'Ivoire tout poli mais on sentir que les obetama milieu de terrain na biso la kombone na ebita basuke bele bo pese temps soka yiki sa famille na ye bo moni kana musicien bo funda musicien wana musicien bo baninga momo ba joueur bayiba ba botine bayiba ba vares ba ke non pas mort te wala ngana makambo wana te yum to lobi yango ngana makambo depuis petit jamais ngana makambo wana te en tout cas vient à biso mort yem tazolo ba makambo mitalio
yango mama nyonso obanga bokato na sentir stabilité fona banga ko stabilité obeta banga na vie fo ko luka obanga banga te stabilité beta te nga na vie fo ko banga ba problème makasi po on va cheville à gorge on comprend donc nga après ce conseil pas ba nani po ba histoire wana ils appellent ba lesondi ya ba lesondi ils ba illusion quoi ce qui me choque est la salene ne asaini asala ki nini lelo me choque azo beta balle na kitoko ba joueur tout bazo beta balle kitoko. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Je dis merci à Dieu, merci Ndombassi, mon cameraman du jour, ainsi qu'à tout Kadiata, mon boss. Pourquoi pas dire un grand merci à Yawili, mon chaîne, le code mondial, Jean-Willy Londres, José non nommé l'esprit, je ne peux pas t'oublier, ainsi qu'à ma famille, la famille Voulouan, je vous dis de bisous, et ainsi qu'à Ouandi Kampoulou, que j'aime beaucoup, ma fille d'amour. Bisous à vous tous. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit à la prochaine édition. Bye bye.